Congo ANTPC. Nayebi yango te papa na nga nazalaka na bassociation te. Nayebi yango te papa na nga nazalaka na bassociation. Nayebi te. Oh là là. Célibataire. Bobalo aza célibataire. Nayebi mwasi nete na nayeba mwasi na ye. Mais nayebi te ke babala na baza na alliance te. Na moni na ngai libala te. Soka ilinga. Na lingi na ngai ye mabeza wapi. Zwa mobala moto te. Abota pena mobile ya moto. C'est que il y a un problème là. Comme Singapour vit non tu vas combo wana. Comme Singapour botangi combo moto na na tikala ta ko pesa bonjour te. Mama basabona kaka nini yango ye eloko asikiye. Hein? 2FW Congolais TV. 2FW Congolais TV. Abonnez-vous massivement. Ba jeune fille nyonso libumunoza ya kovimba mama ozala pose kita s'abonner na 2FW Congolais TV et ko salo bien makase ko kitso libumu awa nde ba solution solezali yo mtolinga ko lata robe bassin bima yo mtolinga ko lata bien ozala fille ya fashion s'abonner basabona kakaka na 2FW Congolais TV. Bon s'abonner aux solutions ya libumuna yo et là on dit merci. Motena bino balandi émission nyoso makambu présenteur par votre chroniqueur Caris Dissou. Dans le baka toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube. Karen Nyamalo TV, la femme de S, tel corps, tel cœur. Kaka nenenzo tuni zala kamunene bo sepela kana yango. Nenge pe motema neza munene maman oyebi ko fanda na batu. Abonnez-vous vraiment massivement sur la chaîne Karen Nyamalo TV et nyoso makambu ezali émission oyo bolingaka tellement mingi makambu nyonso ele kaka na vie artistique na yaka nango na émission oyo. Donc promotion d'artistes, activité d'artistes comédiens donc nyonso to ele kela na vie artistique tu yaka nango na émission oyo. Le vraiment c'est un plaisir trop il y a cause il y a le souglon on va monter faire 3 après moi nous autres dérangeant qui est le vraiment qui pesa complète tout ça na glon on va monter faire 3 bon pena image ça pena ya pro c'est pas une émission le ya ko mbela bino mona moi smoko bo ça rappelle théâtre kitoko bo sepela kana ya uti pe na groupe moko vraiment ya bien op bolingaka mingi na kombo ya mama Edo Mbala. Edo bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Ouais ça va. Par la grâce de Dieu, tout c'est bon. Par la grâce Kandolo, maman c'est bien. Maman Edo, émission nyoso makambu. Nyoso makambu so makambu nyoso tele kana vie artistique, tu as kana on émission na biso awa. Ces émission moko bouzala tellement bien au sepela na ngo peso zo bako tala yango te. Maman Edo, tu as juste parcours na yo. Moi synthétisant moi juste parcours na yo uti wapi obanda théâtre na nini et puis sikoyo ozawapi. Merci beaucoup. Premièrement, on a salué ma famille sur la biso. Na pesi mbote na monde entier parce que j'espère que chaîne Nabiso est le monde entier. Na pesi mbote partout. Tout au Baolanda, na bato Baolanda, ba gros bisous. Et donc mbala linga bino makasi. Premièrement, parcours nanga na bandi on a les étoiles de Bobo. Dans les étoiles de Bobo, on a quota groupe les étoiles de Bobo, il y a président Bobo Manoka. Na quota on a 2010. Donc je fais 10 ans. Dans groupe les étoiles de Bobo. Si les lots Sarah. Ouais, si les lots Nazali. Sur le côté on a embrassé vie artistique. Jeune avec un âge flair d'âge. Et puis, tes parents, c'était comment en fait? Mes parents n'ont pas permettre d'embrasser vie média, surtout pour les filles. Bon, c'était pas facile, mais Baloba Kaka, na vie faut qu'on rache liberté quoi. Donc, na pesa qui au bazali na besoin na tanga qui classe nanga je suis déçue là na suis diplôme d'état nanga et comment qui yobi karaba université au bandi je 1 makamba boulot ba ya ba étudiant et resala que non ba école comment na moi ba université comment na moi ba problème quand j'étais à la maison une copine a sollicité un théâtre je n'avais pas non lingangoté mais tellement na Kenda qui quota la répétition dans le groupe Les Étoiles de Bobo.
na sepela ki nango et il y avait de filles belles bazo s'exprimer kitoko, c'était bien na président pe présentable donc groupe ezaki kitoko nde et pesa ngai posa okota pe orke nazaki pe na art nanga na kati. Merci mbote na yo Michel L'info le grand saoudien nzeta mbilo ba kata et botaka ka partenaire officiel ya nyoso makambu mon vieux Michel L'info Michel L'info nzeta mbilo ba kata et botaka ka de ba mbote no pene ya trop bisiko sali mto azo sala carrière biso mikolo makambu et puis selon comme partenaire officiel la carrière biso sala kané Michel L'info le grand saoudien nga sala ka numéro ngwana to solo la makambu sa kitoko toko ta siko na monde nzonzi. Parce que ça bisika oyo mokili et découvrir bino. Na mon entending ça on est en affrontant tout le monde tout pendant la génération. Cette génération. Dans la génération au cas ba jeune ba bandi lelo. Bon, on va faire comprendre DVD, YouTube, VHS, YouTube. Wana moi je sais que YouTube wana non bandi penza ko régner biso si to kotaka parce que président na biso bobo manoka je vous salue président place ça soka lundi ako peut-être ko mona nga mo drôle comment na yebiango to yebaka te que YouTube e fongwa maka OK déjà fongwa maka papa on donc ça déjà ba film na biso au vent kana ndako biso to yebi totala na kin totala peut-être na Brazza totala na Bangola mais mutu mo poto bina telle pièce moko jouer moi c'est soldat ou jouer moi c'est colonel ou tiens mo balé keko poto vous voyez mais biso to yebi que si bien c'est les gars na Afrique bon idée zakité non au lobby na koti na koti YouTube donc il y a un habit na mi côté là avant to yebango donc biso d'être côté mais to yebité OK c'est que ngana banda YouTube moi tongo non ba tongo bi au côté loko oyebaki yango te c'est que baboya ki oyeb sabine banda rolela bino mais non kolela c'est trop dur to yebi yango te donc président na biso ndé donc comment je peux dire to côté yango donc to talama avant to yeba moi te que to ça nous même idée bon moi je ne sais pas wana eza etalinde obanga ça président du respect vraiment aro kizene lo na ebité lo pe ya ebité donc voilà so embrasser ce commande YouTube bango ouais ça va tout un peu na ba film sous bango mona mona pe msusu libande pe na ba opone que oluko jouer na bango ouais on va partager na PC ni ça que merci président président Bobo Manoka na sens que nazo remercier par rapport à l'accent non musala wana tindinga na kutana na bandeko oyo ba sala ba mama Kalunga ba mama Moseka ba mama ebelo yo maman bon ba jeune puis on même âge to bande ko apprécier total non ba maman après to yeko ya na biso ba sœur ici Pechanga ba sœur Sila ba Yamado ba tous ebele vraiment on peut dire pour autant peut-être quelques personnes puis groupe na bino pe Rafati, ba Marina Ngoy, ba Beja, ba La Verdose, ba Bianca, tout ça tellement pour ça pour bota ba belé. Fait au côté le monde ya YouTube belé. Mais ezolo make majorité ya ba filles ba longa na ko bobo na les étoiles de bobo ba longa na kombo na yo. Non même pas, je suis pas sûr. Non na tala émission monter na kombo na te baloba ngona émission te nga nyoso makama muteleka na vinga na ya na émission so baloba pas bateau hein et baloba ngoko laisse parler les gens ah ouais c'est que tu es consciente en toi mais non j'ai dit laisse parler les gens parce que quand je dis non mokile ndimanga te le seul mutoro ndimanga nzambe parce que o baloba na bien c'est ça je dis laisse parler les gens mais ça la maquille mon maquille mon pesa na kombo na nada je jamais talanda ku bana basi papa boti bana basi belé muna mutaza na bandenge nayi peut-être nga linga na basimbela mbalanga te peut-être mususu linga ne basenga papa mbongo te oyo senga papa mbongo belé boni nyamona ke mbali nawo donc ça la bandenge wana ka ne bana place bana basi basi belé sur le groupe le bino tout bimi lelo pour descendant il y a les étoiles du bobo au monde artiste bazo évoluer ma casse surtout dans le monde YouTube batuni oyo na yo moko ba concentrer yebina à défendre papa à défendre groupe biso nyonso
Presque. Presque. Quand on dit presque, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne. Il y a des gens qui peuvent défendre papa, mais une ignorance. Azo défendre le président Bobo, mais azo défendre une insulte. C'est ça, moi, je plaire. Voilà, donc, il y en a presque. Séparation, oui, choquant aussi les lots. Séparation, il y a Bandekonanga, les étoiles, Langaï. Il y a moi deux personnes qui étaient coquines dans bangon zimate que le bako kende. Tes deux personnes c'est deux personnes et Simba des photos vraiment unies. Donc unis subitement raboué oyakei. Donc tous arabes na moko mabeza la mais tous en bolingo. Merci, on continue avec mon émission Nyoso Makambu, une belle émission to bandara on se game ek na kanga ve ekota na kat nebi ke lelo quand des artistes invités na ngato kindi tellement kitoko. Maman. Bon. Tout le bien siko o to benga to comme na partie dilemme. Na dilemme ça des choix, il y a bien mais faut na kaka moko. Nathan wana de salara succès na kala. Nathan oyo c'est pas na bateau ka ba continuer à maintenir succès na bango. Kala legisi kana bien. Kala legisi kana bien. Son net mutu nyo sa kana kala au petit l'homme azo persister mon âme. Ba sœur ici kaka na sersi là. Sœur ici na sersi là kaka. Presque ba misusu pena to mande ko tala na YouTube alo memi on a répétition que faut na incarner rôle nini personnage ya zéro presque baza souté misu babala misu ba voyage donc ba totika na bango ko ba icône totika li ba ya ba sœur na biso na YouTube oyo ke noto landa lelo na sima na bango za sœur Sila donc après on a débat génération na biso. Non, c'est non, Gabi, il va défendre terre. Non, je dis Babango, génération na bango. Tu peux monter comment tu balais mais na moni oswika na bango. Donc, moni na ko yeba na yebi ba grande nanga. Na bi ba grande nanga mais ba combo c'est un peu difficile. Donc net ba maman Gabriel voilà. Ba maman Bakata, ba maman on se le combo ya Bakata. Non, c'est belé. C'est belé. N'est-ce pas maman top, maman. Donc moi non vendre boya. Quand c'est ça ya. Et ça mo aza susuna. Asil né déjà. Siko o luka o sakani tsozo ngisa. Même pas Izoya. Ba maman Izoya. Toki na ban. Aïe. Combo. Oh réveillé. Jésus. Nanino. Ne pas mettre bazara na sera karati le logo résister na succès. Papa no bazati. Papa Masumu, papa président Caleb, président Bodo, président Lombe c'est ba jeune bazala ti ba sera kala. Ti ba jeune lelo so ba jeune lelo to ti ba président Bobo. Tu vas président la duchesse c'est que président Bobo c'est lui succès ka Nicolo to so ba génération kalango no yebate kalango to pas ça c'est bana ba DVD ba itina président Bobo banda DVD ay ka fo lo to ba ki kasinga olobi na ngai yolo ba to kala te génération no ya kala ya agité ya ka papa be époque ya na DVD non DVD na ba jeune en tout cas ndenga na yebi président na nga banda DVD aye na CD tia koti na ba YouTube on s'appelle tala ba film mindele si otala dia Jackie Chan makasi otala pe nan Ipman commando na bien ba mba na mona ajwa c'est plus ça ba mba Jackie Chan surtout film moi joueur au boumanga lelo film ça na kanga ngodo na luka film wana mona ngosuti ezala dega otala mami Bakata natala mami otala mama top atala mama top bombali na nyomo nke oyo aza kulika munyinga mami Bakata ni Bakata otala ka président Bobo Manuka natala président Bobo Manuka
natalaka président Duce. Natala président Duce. Na bombalé. Président Bobo. On dit mi pas ça président na yo to. On a intimité na sentiment na yebi na yebi musala na ye. Je suis sûr de lui. Parce qu'on a bien mon ce qu'on a génération na bien ba on boit ça plan ça bien. Oh yo consciente que t'es oh ça bien na bino. Bazali mais ba combo. Ce que bon comment va tout est. Je m'excuse vraiment ndinga ma bête. Franchement. Tout ça pour la no otanga. T'es na ko yate. Non aider on atangela. Marina Ngoy. Ouais, ça l'a bien. Ça l'a bien. Donc aider. Sa liste. Sa liste comment qui ngwa kanenga. La Verdose. Oui, à travailler bien. À travailler bien. C'est là Toko. Tokos pina. On va voir mon caméra to. Te na loba oyo nga na yebi, na loba na sentiment te. Relation c'est l'année na artiste surtout les filles. Très bien. Na yebité na rozanga ennemi te. Mais ennemi wana nga na za masana. Pona ennemi nete. Je suis sur la Verdose aka. Tout sur la mettre fois na WhatsApp ou Facebook. Oh kutana bu. Pas longtemps hein. Na matanga maman ngoy. Bon, toi qui t'es sur côté toujours ma femme, ba jeune fille dans monde YouTube boyer surtout na la télé na bino, na place boyer boté ya rabatu, boté ya sous batuté, bon moi ta bino mo un peu descendre, na trop de bêtises, na ba jeune bino et puis bana ba parents ba comme na moi Sony ya rotala pied surtout ceux qui ba jeune fille baza na bana bango skamoro bana donc moi ba parents ba tala pièce wana na bana skamoro ezati et likolo na ngo bokomi kolingaka mibala batu ya poto. Merci pour la question. Premièrement, je m'excuse. Premièrement, question de bosso et rolata habillement. Bon, habillement il y a kala bon habillement ça dépend, il y a génération. Il y a mode. Vous voyez, nakala ezalaki mini pene zara na succès ti ba je pas mikuse ba kibata mikuse zara na bango ezara pena graveté. Ben je suis nakamwa subitement lelo eloko mukuse et comment grave. Mais et pourtant mindele balata rango même ba américain na biso même ba noir même ba africain na mboka bapaya o babengaka o bango baza mindele biso toza ba être noir so ba bantu. C'est leur culture. Non nous aussi nous savons. Tu m'as posé. Oui, vas-y. Je réponds. Lelo et comment on biso ba être so ki ba bantu. Non. Et ça look. Et lambezo te kama na sepeli na nzoto moninga na mzana mbongo na keluka na sombi na lati sikoyo eza nde guna yo po mutu mususu akoka jipa awate menga na olata nanga eza nango teke na pesa bato kanda to na pesa mutu na déranger mutu so na déranger mutu peut-être conscience nanga yebi na kolatela mbana soki peut-être conscience c'est ça qui na tango na moi il faut na za la place ok na komi bata mapo eloko wane ko déranger bato. Mabeka kande tolatela yango na era mabe mais eloko mukuse to eloko séduit eza nango mabete mais ezalaka nde na air ezalaka na air bino bokondanaka biso bajipa mikuse bongo bino moko ba jeune garçon nan papa mon a un responsable à la fashion. Vous voyez eza nango ka mode. Parlons maintenant de l'air mari mibali ya bato neti ngai na yebite so na loma mabe célibataire bobalo aza célibataire na yebi mwasi nete na yeba mwasi na ye mais na yebite ke babala na baza na alliance te na moni na ngai libala te soka lingi nga na lingi na ngai ye mabe za wapi po aza mari tata toke na leta na sali mabe wapi marié mabe parce que marié bazan alliance l'état yebi bango mais bino ba yebi bino te siko yozo condamner nga na nini parce que ceux qui sont bongo beaucoup monsieur ko beta na mosinzo bio na bino kaka na monde ka ya ba mosinzo wana omoni ngai neti nde na zabwe ngai do so na obima na jona na masana ngai apesi exemple masana ngai ba master
Maman ça va belé. Maman ça va ngai na pe no mambote. Donc nana masanga na obete na masanga lisolo. Master moni hein? Kombono Caris. Masanga moni Caris. Jona ngai. Mobali na ngai ta bala ninga te menjona nga. Donc naza bo histoire mo amoureuse eza. Donc oui baka masanga. Ils ont déjà na tché déjà na nini. Na temps. Soki master wana ayebi ke no ris aza jonanga mais alingi wana nde mabe. Wana pena mabe. Yuto musalongo yeba te kezaki bongo. Nga na salongo na mutu te moko. OK. Na mutu te. C'est comme ça mutu yoka ka te na mwana. Na mutu te. Ngoma tukumo kotela makambo. Aussi yo saki na mutu te. Na tikala kozwa mobali ya mutu te. Moyeba ke mobali tel azaka na mutu tel. Jamais. Pour ne pas citer les noms d'une manière professionnelle et interdit, mais sinon à côté tout en comboté. Mais il y a quand même X na X bazala moi c'est na mobali. Mutuana place azali. Soki iye mutayebisa ki yo ifala tanga kombo poza na preuve to aza consciente, to conscient. Nga edomba latina vandia wana yebi problème na mutu ti. Na zwa mobali ya mutu ti. Abota pena mobile ya mutu te. Je suis désolé. Parlez un peu des associations. Il y a maintenant plein des associations, mais apparemment ces associations-là sont comme actifs dans Tango Yamatanga. Il y a besoin d'intégrer une association quelque part. Tenga une association te. Oh, na wana pe posa la te. Na wana pe posa te. Je suis rare na mambwana. Na association wana posa te. Nazala te, nazana ba association te. Deuil na koko ya matanga parce que ndekwa kufi. To ndekwa kufeli. Mais association te. Osama association te. Nazala nango. Na wana posa la te. Wana oni. Wana pena wana ozate wana nini? Association. Association kombo nini? Association nini? Les femmes non, les femmes kilo hein? Les femmes artistes, oui, les femmes artistes. Et c'est une femme ni surtout, bon phare donc aussi. Association des femmes artistes. Omoni papa journaliste là on a biso. Babilo wana nde yango bemaka ba mosinzo, yango memaka ba mbasu, yango memaka ba poison. Donc na senga na nzambe nanga alongola nga ba sentiment wana. Po bino peut-être boko bandelo ko kitoko. Mais lobe okikaka abimaki, ayibaki, abengaki, afinaki, alobaki. Mais au moment bino bazawana basala on peut pas encadrer surtout bino ba jeune non loba kombo te pe na yebi pete. Mais na yoka mutu azo silika na téléphone. Na ba makele mbaba salaka. Oh. Mbongo nanga opesa poto bebana. Voilà. Si vous avez biso tozana biso na bon peut-être na pesa mbongo alike na zumo alike lembate ya opesa. Siko. Et tout se faire comprendre. Like les mêmes ramsu oyo kana association. Mais c'est la association yango association comme na makelemba. Yo ebite. Et comment na oh et comment na makele. Tout le souvent mon sinzo beta ma na kati. C'est que aux informations que balingana mutu na kati. Mais naza artiste. Place makambo nezo salama. Tozo yoka tokuta na kala banjonzi. Moninga kuna silike babundaki bazongisaki. To pia ka conseil, to porter ka conseil. Sinon ba ki babundaki bazongisaki ko ça lizo na nini? Non ça lizo ya makambo ba association. Donc base des associations. So ba mère na ba ko ça te ba maman placé pour que ba encadrer bino ba jeune botambola bien ça ba ko ça. C'est ça. To peut ça peut ba maman biso torte parce que biso bana toyoka te. To za pe na bolingo te. Bon maman nini ata na ndako. Mbanda to pesa exemple mbanda zo bokola bana mbanda. Siko bana na ye na biso bana mbanda toyoka na te. Maman na peut-être ça maman malamu mais biso bana. Est-ce que maman na ko kabiso? Bongo a NTPC. Na yebi ngote papa na ngana zaka na ba association te. Na yebi ngote papa na zaka na ba association. Na yebi te. Oh là là. Na bomo ko yebi te. Nga musala na ngezali. Allo Edo, ozana groupe, ozana nini rôle. Ozana combien de tennis, ozana autant tennis, ozana autant tennis, tokuta na herbo point barre.
Merci vraiment à trop, merci à trop. Au bout de vraiment votre artiste comédienne na kombo ya Edo Mbala. Et tout ce qu'on a repris comme ça là, reboot de star. Et ça tant star abeta le solo ya relation na ye baza on a star mususu. Et reboot de star tout ça va kombo Misato. Mais na kombo Misato on a tout ça, yo te présenter juste ba chiffres au pour entre chiffre 1 2 na 3. Chiffre oyo pour notre la combo na ye et puis te beti na le solo par rapport à relation na yo na artiste wana. Oui, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ouais, pour les chiffres combien? Et ça combien de chiffres 3? 3 1 2 3. Na banda non 1. Et au plan moi comment to beti na ma solo titre non titre chité. Chiffre 3. Chiffre 3. Gloire ngoma moto fa 3 soko pesa biso photo ya chiffre 3 na réalisation. Tomoni kombo ya Bobo Manoka. Ah, kosi. Non. Bien c'est ça. Oh là là. Oui. Oui. Quelle relation avez-vous avec Bobo Manoka? Président Bobo Manoka, c'est mon président, c'est mon papa, c'est mon yaya, il est tout. C'est tout? Président Nanga. À part vous président, il n'y a pas une relation non. Réunis bien balé. Non, non. C'est ça la relation à président dans mon année. Président Bobo Manoka avec sa fille Edombal. Hein? Sinon bon. Tout court. Tout court. Tout court. Je sais, je passe à la télé, ma fan, ma famille. Président Bobo Manoka, c'est mon président. Président Alexandre Moussala. Papa Oyo, Lelo na comme star. Dans le monde entier parce que Natala mara partout. Aza papa nangai. Biologique, mais papa nangai artistique. Voilà. Ce qui me dit que dans le groupe wana parce que il doit comme ça qu'on pas y a mobile naï. Jamais. Ngaku tu présent Bobo longola ngata ba million fois bande onanga les étoiles bayebi. Mutu ba longola na les étoiles na groupe longola ngazala te mutu azoba satisfaction longola ngazala te. Nazala nde motema monene parce que na lingaka musala nanga yango tilelo nazana les étoiles. Merci, tu continues à répondre à M. Asuka, dernière rubrique qui est vrai ou faux, gloire en moto fa 3, perception de la réalisation pour que tout qui n'a pas cité. Vrai ou faux, l'artiste Edo Mbala azalaka na mobali na poto. Faux. Vrai ou faux, l'artiste Edo Mbala vrai ou faux, l'artiste Edo Mbala Kaki matali na makasi. Vrai ou faux, l'artiste Edo Mbala lesbienne. Faux. Vrai ou faux, l'artiste Edo Mbala la président Bobo na Mamisa. Faux makasi. Vrai ou faux, Edo Mbala atika na ba ranking yena Mamisa. Faux. La toute dernière question, vrai ou faux, Edo Mbala a beauté dans le théâtre. Faux. Merci, on est pratiquement à la fin de notre émission. On a évité ça aux années épinglé par rapport à vrai ou faux. Neti kombo ya Sero Botangi. Pardon? Kombo Sero Botangi. Attends, ça est belé. On a tout le temps vrai ou faux? Vrai faux. Mamisa. Oh.
c'est que m'appelle pour maintenant solo pour nous ça comme ser ou botanya te po tangi on a président nanga c'est qu'on a yebi combo na yoka combo wana peut-être rare ko mone pe na yebi te c'est ko e koti ndenge nini voilà c'est que yazra na problème nanga nga comme Singapour bina nengo tu bana combo wana comme Singapour botangi combo moto na tikala ta ko pesa bonjour te où est la nina na yebi ete yo yebi ete to yebi ne combo moto na yebi te na combo na moto na yebi yebi no c'était putain blanc moi moto photo et denga photo yo wana mamisa il est payé à rater nous mon photo oh ça c'est ma soeur. Oh, il y a une comboté. C'est ma soeur. Ah, l'autre jour, film c'est ma soeur. Je n'ai pas de problème nangate ni na président nanga. C'est étonnant. Il y a combo na une discussion où la mobali. Ah, c'est une comboté. T'es combo de embrienga, c'est ma soeur. Comment mamie c'est mbouillon na TV? Non, na sens nini. Na sens hôtel yango na nini problématique. Ah mais quand c'est ma soeur tout ça bien tout là tout jouer ne tout pièce moko kalata. Ça va bien pour les étoiles de Bobo batamo boy. C'est que wananga na zakite. Zakite. Nga na écoute ba soeur nanga ba Diana. Faisana écoute ba Diana nga 2010. Elle est présente peut-être à Yebi. Maramno peut-être na lobi kokutate. Tant ya Kevin bosu espace. Non, nga na ye na kutieti. Ah OK. Merci to mi pene ya suka. Moi mot de la fin na yo puis quelqu'un mabanga. Merci beaucoup na bino nyonso na chaîne na biso. Na sepeli ko éviter nga na émission qui toko makasi na sepeli émission yo donc ba question mo eza soko wa maele te aïe bébé que doki singa pe bon mystique en tout cas la sepeli émission na sepeli nango en tout cas vraiment bon continuer bosser bien na pesi bana poto mobimba mboti en tout cas ba kombo ezebeli na ba kombo na yebiti na bato penza il faut na boire quand même mais na pesika tous les prêtres tous les chéris tous les yaya toutes les familles na poto na pesi bino ba gros bisous et donc bala yeyo alinga bino makasi donc so bon a besoin na ngai na otika numéro na ngai na registre moi na pia boezate mais vous benga na kopesa. Oui, on peut se promettre. Numéro d'Angayangoyo. Plus 243 89 96 75 338. Donc j'espère que vous suivez. Na pesi bino ma gros bisous. Na pesi présent na ngabo mano ka ba gros. Ah pesi ba gros bisous na gentil ben ko. Pesi ba tout ba gros bisous yo pe ko bisous. Merci vraiment na bakasane fini pour aujourd'hui. Émission na bino ngo nyoso makambu nyoso vraiment makambu to mona mama Ido azaki ouverte pandi pena teke libanga suka nani ya Michel Lenfou le grand saoudien ba biende Mikolo azali partenaire officiel à Caris 10 libanga suka yi so mon émission oyo comme l'équipe bino na bandako vous pesa merci na nkolo yesu pa pesi biso pema et pourquoi pas à Karine Yamado pour asali biso chaîne comme ya Karine Yamado TV et à gloire ngoma moto fa 3 parce que azalaki wana 3 fois moto na réalisation na co-filmer et puis na montage et puis na ngamoko Caris 10 na zaki on a pour présenter une émission oyo to kutani na Mikolo ekoya bye.